Voilà, bonjour à tout le monde. Bon début de la semaine na bino news tout. J'espère que Nzamba zobatela abateli penga apesinga souffle de vie, apesinga sou makasi ya liboso ya bandako na bino, liboso ba bureau na bino, liboso ya bamsusu baotanga pe na toilette avanti pe par rapport à toilette, bamsusu pe baosala ba porte-à-porte na bango. Mais moi chombo na maboko abia etela tala sarato la kuna. Donc voilà, mbote na bino, mbote na batu nyonso tu babone na nga nyonso ya page Facebook na nga. Babone na nga nyonso ya chaîne YouTube na nga. En tout cas, abonnez-vous massivement. Premièrement, j'aimerais bien remercier maman oyo femme avertie nyonso. Plus de 35 mamans oyo lobi telemi pour na Rolanda formation ya comment devenir maman boss ou tatu boss. Lelo lisolo ya porte-à-porte yeye. Porte-à-porte lelo peut-être pour sangonango ebimi mais ça masolo et ça la marabanda kala depuis des années porte-à-porte ezalaka nango déjà. Peut-être lelo nde bimi publiquement. Même la RDC awa porte-à-porte salamaka ici au Congo. Peut-être boza au courant nango te, mais biso toyebi ba master toyebi mwa makambo ebele salamaka awa. Porte-à-porte salamaka pe awa, pa ba ministre na biso bakonzi, bato ebele awa pe porte-à-porte eza. Porte-à-porte salamaka pe na Brazzaville. Makasi kutu koleka pona Brazza. Vous imaginez que mutu moko ana lara na Brazzaville ara général, ara colonel. A imposera même basi bakata ba makumza te, kokata te. Donc ozomona ke mutu a boy kokata ba poil na ya awa alobi te moya kata ngo ezate pas so kende cop na Brazza. E porte-à-porte. E ana batu ba na Brazza. Baswaka ba fi minu aza ministre batu ba yebiye. Donc so ba memi o cop pa na ozonga awa rouge, ozonga ba cicatrice abetaka na fimbu na koswa ma osalo eloko te na Kinshasa. Porte-à-porte eza pona mamo ezosala malelo te. Porte-à-porte salama kala. Ba partouze. Ki lesbianisme ekoli pourquoi? Bato mbongo bakoma ko oblige batu na ba partouze ke il faut bino na basi na basi bo bimana. Ata osala ngona na vite. Pozo mbongo bako oblige bino bo bimana na bino mbale. Yo sepela ye pa sepela po nga na roya. Aota la bino lora mta ota la film ya cinéma. Yangwana, nazui vraiment courage ya ko remercier ba femme avertie o ba moni musika. Plus de 35 mamans o ba s'inscrire déjà na formation en technique du commerce. Nzambe akanisela bino. Nzamba kokisa ba posa mitema na bino. Et pourquoi batu bo condamné porte-à-porte, bozo condamné batu, bo condamné Dubaï, bo condamné ba milliardaire wana. Ngana condamné bango te. Parce que bango ba yaki okanga mutu na Kinshasa na makasi te, to na Côte d'Ivoire ba ye na ba mbila na ba arme bazo braquer batu ke yo allez toquer porte-à-porte, yo allez toquer. Non. C'est volontairement. Mouta salango volontairement. Toi, le problème, mon la vie, on n'accepte pas la souffrance. Il faut accepter souffrance. Accepte d'abord état oyo zanango. Ndima humiliation. Ndima ba moment difficile ozo passer nango. Koluko sauter l'étape te. On peut pas brûler les étapes. Jamais botang sanga maternelle te bo batinga maman 6e na zo diplôme. Non. Na obana na maternelle, première primaire,
deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, ainsi de suite. Pour notre diplôme d'état. Mais pourquoi batu balingi ko accepter réalité za liboso na bango en face te? Même moi Nzamba accepta liwa parce que comme la est réalité. Jésus-Christ a accepté, ba crucifié sur la croix. Ils ont accepté réalité ils ont comme là aussi côté pourquoi? Et c'est tout le monde a commencé à émission porte-à-porte. Bazamabe, ba millionnaire wana. Est-ce que yo yebi comment ba millionnaire wana ba salara po ba gagner balar na bango? Est-ce que ba kangi mutu na makasi? Est-ce que ba millionnaire wana batindaki délégation à cortège ya ba soda ba banda ko braquer batu? Et puis bazolo bango clair. Soro komi kuna ba ko sinise yo moko ndo ko linga ou pas. Ça dépend de toi. Et voilà, complexe bisikezo mema bino hein. Soni hein. Eza soni. Na vie fo boye kola koluka. Boye ba koluka na vie. Botika motema mabe. Lokwa ya sombi nga pena somba, lokwa ya sali nga pena sala. Non. Seka récite aka moko. Concentration. Concentration wana na musalo salaka. Et puis business. Ato vanda na bureau. Ato za soki secrétaire à nani. Ato za député. Ato za nani. Tu peux aussi faire quelque chose. En même temps, soki lelo par exemple na député. Chaque fin du mois ba futanga $1000 exemple. En même temps, na sala cop nanga mo boy ba business nanga mo peut-être ya bijoux. Chaque fin du mois tom susu na vente nanga na gagnera pe $1000. À part ça, na zala ba vivre frais nanga bateka biloko. Soyi ba teki chaque fin du mois nanga na zora moi $2000. Bande qu'on a fin du mois au sali $4000. Est-ce que ça mabe? Pourquoi batu balingi ko se baser ka place moko? Na ba conjoncture a lelo ba réalité to vivre lelo et senga mutu vanda place moko te. Okoyi ko se focaliser place moko te. Il faut bouger partout. Voilà ce que bato aketo bato apasi, bato bakoma désespéré na vie. Aomona te ke ndeni na obanda pona nga esuki awa. Est-ce que na osombaka pe voiture un jour na vie? Est-ce que amitié li ba point na vie na e? Nde ba jara ba bato wana bazomona bato bazo évoluer ba relaxa bango porte à porte. Mawa. Congolais, il faut longola complexe. Congolais, il faut longola kolula yango na pesi kala na banda koloba pourquoi nzambe parmi ba 10 commandements na ya pekisa kolula. Et lelo j'ai vite compris que au fur et à mesure ozolula ozokota na lisumo parce que tango vandi otalinga sara matai business class yo ozana makoki ya komata business class te. Mais en toi ozoloba ke fona affronter saranga pena mata business class. Est-ce que webi mutasomela nga billet? Peut-être bimay na poche na ngati. Peut-être fan mo atala nga trop alinga nga sombela nga billet. Peut-être. Peut-être pe na ba business na nga na kote mbongo ebele ba excéder les cas qui tellement j'étais obligé au foot à la business class pour nzoto na nga parce que tant que tu vis oh nazolia yango nde yanga. Lelo mutu na nga so ekwei na senza mbazu am na nga azu molimo na nga o mona ke batu mususu nde peut-être bakoki kolia mbongo na nga mona juir na ngote. Peut-être nga na komi na facilité ya ofuta billet à business class. Tango ezala ite na bande ko futa billet na nga normal. Normal. Nga tango ezala ite na bande yonyo kwa mata. Na bande yonyo kwa mate. Na bande futa billet na nga normalement 600 ou 650, $700 comme ça na kena matina qui voyage. J'ai compliqué pas les choses. Na bande ko accepter
oyo ezalaki nga. Nana ebite que je suis la seule fille au azala humiliée na réseaux sociaux mobimba. C'était moi. Na bande ko envier te. Baninga tout na réseaux sociaux bazaocha bakabelo ya milai ti awa. Wansko so bavandi na bakiti ba ofinganga. Yo wana mbongo somba kabelo te. Yango koma okanga basuki ya maboko. OK, vous avez aussi raison. Ozalaka na raison. Nazaki na ngote. Naboya inaiba. Naboya na sa kindumba. Natango baya kobimisilanga mutakala na nga na réseaux sociaux. Naboya ki nasala n'importe quoi pour gagner un kabelo. Mais na se décida ki nasala quelque chose. Parce que vi na nga na bula commerce tongo kala na banda da obule commerce. En même temps bana na zaoza na média na banda osa ba petit commerce nanga. Nazara na copine nanga mo azova na Dubaï à l'époque. Nazara so na tindeli mbongo. Au moins même so na tindeli $300. Ya na bango za osala na aéroport. Asombelinga basaki kuna atindelinga eye na kombo ya na bango na aéroport po futa douane te. Mwana okanisa ya na bango ta musuka na $50 apamba. Pape singa basaki na bandi koteka ngo na bandi kokiotikela batu ya mbongo dans 3 jours faut pesa nga avance à $10 na bandi kokangisa mbongo mona ta mususu atindelinga ta mususu 15 sacs na 15 sacs wana na koteka ngo $30 déjà so batu ba yo sombango déjà ka première account ba opesa na kangisi mbongo na ngai otini nga ba 50 sacs à main ba sacs à main. Donc, c'est-à-dire, na bande ko calibrer ki lelo nanga. Ozo li vivre lelo. Soro calibrer lobi na yote lelo. Otika la mutaketo à vie. Po porti porta poti eleka. Boko la tsanga porta poti. Ngaku na sinyaka, na leba kaka. Ouais. J'assume. Bien en rapo. Elongolinga nanu eloko te na banki. Bien angora ke moni ba conteneur na ngami bale wana na mai ekoma. Bien ango wana po le 9 ekokoma matadi le 13. Ekoma. Bien ango eza que business nange kufite. Méchanceté gratuite. Congolais so alongoli ka motema mabe. Alongoli jalousie, alongoli convier na complexe ou quoi avancer. Nga azaka complexé te. Nazala jamais complexé. Bate bele baza ofinganga sala ba émission ka na polo. Effectivement. C'est tout à fait normal. Na osala émission na polo te ndenge nini makoki na ngezo sukela nga wana. Makoki na ngezo suka kena kangaka suki ya maboko po na ana muta odefisa nga kabelo te na ana mutu na okendo yiba te. C'est normal. Nazo sala de fois ba émission sans boucle d'oreille. Nazaye na nga na ngote. Na yiba. Nazaye na lunette à bien te. Na yiba, non. Je crois à l'époque nazara na 2 perruques na nga moko. Perruque nanga moko wana ezalaka naturel. Ezalaka belote mais ezalaka naturel. Bakanga ngango maboko. Donc so bozongi na ba live nanga kala na Facebook to na YouTube omona bakanga ngango maboko mibale ya noir. Nazalaka na wana. Nazalaka na moko ya roux. J'avais 2 perruques seulement. Et batan wana so na moni ke na saleli 2 perruques wana moi trop. Na boaki yango. Nazongeli maboko barabe. Pourquoi nazo lukate na bando defa na sala bisala sala pour na impressionner batu na réseaux sociaux que moi aussi j'existe. Faut na cha kabelo, na cha make-up, na sala boy non. O nazaki na ngo capable ya osala yango nazo osala. Loka nazo na ba 3000 francs na ngai okanga basuke barabe. Je payais que mes 3000 bakainga suki nanga kitoko aleki na média. Azola sara ba polo nanga wana, polo ya moins cher même na ballon hein.
Même na ballon polo era moins cher, ba polo ba 1000 francs, ya ba 500. Je compliquais pas les choses. Parce que je n'en avais pas. J'en avais pas, nazé na mbongo te. Mais au moins, na bando ye ba nini na oluka na koma lobi. Et à la batebele awa YouTube à cause de la futa ke $1000. Boka calcul. YouTube a futa ke $1000 ya pamba. Mais à qui fute la nda kwa $500. Bolanda calcul. YouTube a futa nga $1000 na ki ozwa ndako ya $500. En dehors de ça, na lingara na apparaître. Tant on a une ndako à $500,000 na fin du mois YouTube a pienga 5 seke de anandako. 5 setikali. Na ki osomba bilamba. Na ki osomba ba perika sikebimi. Na ki ocha ba maquillage. Na ki obume, na ki osala staff. Pour na ebi ke mois prochain YouTube a futanga sous 1000. Eh madame, moi je ne fonctionne pas comme ça. Ngasko la batan wana so 1000 wane ye. Ndaku nanga nazo fute ya kisa $50 ezaki studio na kabola katikati. Ya rasa $50 na kabola katikati. Na $1000 wana na okalkile na longola mbongo ndaku. Na fute la bana Minerval pona zwa kimia. Babenganelanga bana teloko wana na lingango jamais na vie. O etikali na bombi 500. Ndambo etikali na lukiso elo mona ko somba. Na mama nanga za na zandu komone mamu. Mamu wana za grossiste ya basak na ba mapapa. Omona na bengi mamu. Allo mamu. Est-ce que kotisi ba mapapa na basak? Mamu Angel na pesi ombote. On a ebi déjà yo amwasi makasi ola mukatongo lukala oada na zandu kwa. Mwana bengi mamu. Allo mamu. Est-ce que ba mapapa na basak eza? Basak na ba mapapa ezale koti. Mamu. Pianga prix de gros. Wana na otinda Chine na Dubai te. Po so na bina tinda la mbonga ba frete royer oza moins compliqué. Omona pesinga ta msuba mapapa na $7, $7, $7. Natali na marché ba oteka ngo $10, $10. Bon ngalo kana oteka na nenga pale na chango peka $10 batu ba rowelela. Ndenga na bando vivre bongo. En même temps, na obomba ba 500. Et ça exemple, ba 500 na obomba. Même mutu lelo obomba te po ebi ke lobi su ba ofuta e. Et bato bazo canaliser ba énergie na bango pona o tracer chemin ba bongisa lobi na bango. Bo kanisa so bo bebiseli mutandengo na réputation. Nde kitisi lar na e to e désorienter ba pensée na nga vie. Porte-à-porte. Boyo que la koluka. Botika complexe. Ozana ngote mais tu veux apparaître. Non. Accepte. Réalité ozana ngo. Affronter yango. Nga na affronter yango. Na kokai po sala kinduma na bite modèle ba ofinga ngai ya ngate. Nga d'après tout na journaliste. Mais na vanda ka na kikuku na nga studio na nga na bana futa ngo $150 na kabola munde na katikati. Na chaka rido. Wala nga la bana nga te olala wapi na tapi mbongo matela kutu ezate. Mais na bando canaliser l'énergie. Na bando canaliser intelligence na nga na sagesse. Na mutu te na famille osunganga na bana nga. Il faut na tele maloko mwasi na kende koluka. Na tale la ka réseau. Et puis réseaux sociaux à l'époque là, netinga na banda mbongo non te. Mais na banda vivre na mbongo ka ya ba business na nga muke ko mwana bengi Jenny Beta. Bakabelo ye Sarah, Jenny Beta opesa nga na zaki même commissionnaire. Jenny Bet industriel moi c'est pembe so atindi bakabelo ne Chine ye. Yango mona esaki bino boya na formation. Comment devenir mamou boss tatou boss technique du commerce. Moi, il m'arrivait de fois que na fonte na pe na marchandise te.
mais na bande koteka. Au moins na bengi Jenny Beta. Beta, est-ce que bakabelo na yo ye? Sara bakabelo na nge ye na kepa Jenny. Oh teka ngo combien? Oh suka $100. Oh combien? Oh suka 200. Oh combien? Na zuyeta msu di kabelo. Na koti sko na batu na nga na ba WhatsApp, na ba group na nga wana ya ba vente. Na bandi ko chekele batu, na bando tindela batu. Sara oh chango combien? Jenny loka ipse nga oteka ngo $100. Nga na chango $120. C'est comme ça na bandi ko gagner quelque chose. Et quelque chose non gagné pour na que ça il a un tapage na boîte te. Pour na ko faire voir batu na réseaux sociaux te. Mais pour na bomba na canaliser ngo lukela nga fond nga mon pe na banda ko somba na teka. Lelo batu nyonso bakomi ba pervers. Bokomo rêver vie na musika kaka. Yo zo lukoko malwanga. Est-ce qu'on dit moula na tapi? Ba na yo balara na tapi? Sans matela? Mais lelo so koti na ndaku na nga na la ba matele. Telemi na oteka. Baza wana bana ba mbetu bana ba shamba na bango men na teli bango susu ba mbetu mususu na mai. Wana na oteka. C'est-à-dire, pona koma o na komi lelo, n'accepta ki souffrance. N'accepta ki réalité na fonta ki ango. Nzamba salinga grâce. Et ala batu musukutu bo ba chansar. Peut-être yo bikara na mbongo ba parents na mbongo wa famille ba sungaka o, mais ba biso tozai pena ba abandonner asuka. Mais na mitala kinga bi oyo na komitika boete. Na komitika boete, il faut na lamuka. Na sala quelque chose. Conseil gratuit na opesa na ba jeune fille na biso, botika ko envier. Apparemment, comme ya ba influenceuse na ba blogueuse, tout le monde alingala tango. Oui, okoki ko lukola tango. Mais na manière nini? Et Malouest a na salon de coiffure, malgré les influenceuses. Boye bakarana, maman na salon de coiffure comme on a un empire. Azana business a salaka. Amond chic ndenge moko, Lady Sonia ndenge moko. Bazaka ba influenceuse aska influenceuse te. Bazana ba business basala ekoti la bango balar. Bana ba fondation, bana makambo ebele. Devenir influenceuse est dans ma bête. Travailler kaka. Au coma. Ça musala non au coma. Soroza maele. Au comme mélangeant au pena business. Et pour faire avancer rapidement. Parce que netinga. Nzamba pesinga de amwa kombo na nga na réseaux sociaux. Donc so na nguba na nga. Na oya na ngwa na banobela nguba ya koteka. Neti ba montre o ba fendi o. Na oteka ngo ba fendi o na oteka ngo na yaki na ngo ebele plus de 500 pièces montre sko bato azandu ba osomba ngo pa na nga ba grossiste ba ozo ngo lo ba grossiste bango ba ki oteka tout copé cop poteka fo bandara te ko sa conteneur. Nga premier voyage na nga Dubai na vi na kenda na $500 et na somba biloko o ekokaki na $500 mais na ya nango na Kinshasa na gagna $4000 biloko te kezaka ba sac te ba téléphone te ba manette te ba montre te oko somba pelo na esa bino allumette ngindisa mutu wana koma mutambongo pona allumette ya 100 francs allumette ya 100 francs. Si les arans mbongo te me jo ana kwea. Tout cop et cop. Ça dépend de ton intelligence. Et ça dépend de la vie na yo ozo mene. Parce que y a la batu msusu. Soit azana mbongo akoma. Netinga. Non on a péta champagne na boîte te. Eh. Non mon ngo dépense inutile moko. Donc nazana nga na mbongo na nga boye. Na kem. Est-ce que possible mon nga na sala vidéo na boîte?
banda bomonanga na réseaux sociaux na sali vidéo mo na boîte no chile bien penda chicha bien champagne est-ce que dia bomonanga mais na ko sala ngope mais non sala kati tant nango eseleki tant o tokomi ko calibrer vie bato lelo ba na réseaux sociaux bakomi ba millionnaire na ba milliardaire balekinga na rien nzamba pesi mutu nyonso maele yo moko yeba ninga otambusa vie nao kalanga ina koseka lobi moto ya bilelo lelo kalanga ina kotatola elonga elonge na tuina yo elonga na tuina bitumba makoki ya bakontre salanga teyo yonde moyenge beni makasi ya baoyo batela kayo mosema même pour na ba téléphone oyo bandeko baza ko se laisser faire. Est-ce que tu es obligé à osimba ka téléphone? Est-ce que ngana on a somba téléphone? Oyebi kane adresse na ngate. Oyebi ba relation na ngate. Mais pour moninga na sombi téléphone na nango mi balé 2 marques. Obi te sara dans ba 13 max 13 Pro Max nga pena ndukaka yango. Ya na sombi te. Tam mususu ba pesinga. Soki na sombi, c'est que bakoki na nga na komi capable ya osomba même téléphone à 2000. Donc pour na futa pe appartement na nga wana na calibra na mimoni ke na komi capable parce que na créer ba business c'est belé anga o batu ba ebite keza yanga. Et puis ba oyeba te. Na ba business na Congo a. Batu ba ebite keza yanga. Pe ba koyeba te. Izala jamais na kombo nanga. Jamais na kombo ba nanga. Mais yanga. Na ochela bino ba vidéo bo mona niveau na somba biloko a salon de coiffure. Mais boye ba pe salon ngote. Na otanga pe kombo na ngote. Mais peut-être e bandole kana ba publicité na ba chaîne na batu mususu. Ba oye ba pe mukolo na ngote. Matos a salon de coiffure o ka matos. Nazwa ki dewana pa Emma l'Ouest. Félicitations na ye. Ils ont un conteneur. C'est-à-dire, soki nzambe apesio pema na bomui, apesio mayeli. C'est-à-dire, yeba rosale lango. Tant aux envies, profiter au sale lango. Mama bima na ba fertilité. Canaliser esprit na yo. Talani no ko sala lobi na vie. Bato ebele balelaka. Ah, biso awa, naza fonctionnaire salaire malonga te. Mais salaire malonga te, pourquoi on s'est basé kaka na musala? À part le travail, on consala même un petit business. Nga sara kop makasi. Nga siko bako bega nga pe na telefone. Alo sara tola. Toi na mutu moko boye aoteka jeep na ya olinga voyager aoteka ngo en urgence ana besoin mbongo nga na okende so na komi na moni jeep wana ba cheka ngo na technicien na ngeza a l'état na moni ke mbongo ne asengeza muke na somba ngo ta na sombi ngo na zwa ngo na chango na bandal na banque du sang ba tekelinga ngo mona na bénéficier $1500 likolo e amuke Siko so na zwi $1500 na nga wana na zwi yango na facilité. Na bite na oboma $1500 o na ki osomba telefone. Yo kolanda nga po na nini? Elo oni ezotinda olanda nga. Po batu musu na landa ba live musu batu ba olo baba influencer nde bazobebisa bana. Nani atindi mutu alanda via mutu? Ba influencer wana tozotala boyebi ba source na bango te baza pe balik basala balikemba ba passer na bango so ba beteli bino yo koko supporter te oloba kutu nga na vivre bien nga kuna tikalo la pa batu te nga kutu papa na biso asunganga nga kutu mama na biso mais yana bato ba kembi na vie yo za bien o ko envier batu pourquoi bolongola ko envier na complexe dépend de ce que tu as. Accepte réalité aux anango sur ton présent siko accepter réalité wana.
eza loranga nde na osala ba formation na ngano na maîtriser langue française te. Bon, po kaka na ingi na prouver mokili na ki osala émission na TV5. Il faut être malade. Pona ki oloba nini? Ba article nini na reprononcer kuna? Po batu ba mona o ke ye pa le kara TV5. Monde le robino. So na no kokite. Koyaka osali kam na tembete. Bata tembende babambanaka. Et on a un défaut encore, nous les Congolais, tolingi ko apprendre te. Pona yo, quand nengo tango soit diplôme, quand nengo koma licencié et suki ka wana, formation msusu en dehors nango osala te. Conscience na webi ki ngane naza boye na kokotelema 30 minutes te na émission na TV5 na loba français. Il faut na apprendre. Mais au signer. Donc na signé, na ebi ke na kokate mais na signé poka mukile mona nga na kota TV5. Bobi mana complexe. Mutu mo akomela nga sarato la poigne osala émission en français te. Oh. Lango nga nazo maîtriser bien le roi lingala ezate. Lango la ko communiquer ba tout message ba comprendre facilement le roi lingala ezate. Po bino bolobi nanga na kotisi complexe kati nanga aina komo sala émission en français o ezanga ba article eza déplacé na zui vocabulaire na sala ngo en envers na koyoka na okima mbango na ko apprendre. So na koki bo mona kama mkomsu bolali bola muki ba sarato l'émission du début jusqu'à la fin en salle en français sans faute. Nepe batu babanda ofinganga Sarah ayebi kolata te aza njoka na yebanga na nga kolata makoki ndezala ite. Sarah ayebi boete Sarah kanga kasuka maboko azanga mbonga kabelo. Oui. Moi tetango ekoki na luka kabelo te na luka te nga mogu na kabango na luka te tellement na mesana pe de na suki yango maboko kabelo ngo pe be mutu pasi na kokana nga ngote mais moi batu ba ebike Sarah lelo ata kabelo bimi ya $1000 so na bina somba na somba mais na somba te ka pona ya faire voir batu ke na sombi kabelo ya $1000 mais na cha ngo na mutu te pona ko ka cha ngote tiao na kokate bakolisa biso bongo te mama biso akolisa biso na ben chapulaire te mama biso akolisa biso na biloko milai te mais pour on prouver batu le kaba bina na sac émission en français te banda lelo fona sala na lobi la na place à le na place à la na sala te na ko se communiquer na langue eza facile. Bobi mana complexe. Voilà. Zonga nanzela. En tout cas, ba maman nyonso o bo s'inscrire déjà. Bozana bonus. Bozana bonus et na ozalo obligé à orienter ba te belé na business ngamo na reporter garant. Wazana makoki osala bacha na Dubai na orienter on a pesio na ba relation na ba na Dubai. So nga na somba carton à caro na $1 na kotinda okuna ba opeso carton à caro na $1. Parce que Dubai a lora zando mbako sabino te et ana ba place que mutaro somba sac a sombi carton tamsu ya caro a sombi ngo $10. Mais carton à caro wana ka même place nga na somba on a $7. Bayebi ba client na bango akala bayebi batu na bango ba business parce que ba mama wana ti ba se décider ba se lancer na business nzamba pambola bino so totali lelo yo ba licencié belé ba koma ba chaire ba commissionnaire. Parce que conjoncture ambo qui se permettre te ba vanda na bureau. Mais kolingate comme lo bongo. Kolingate comme la bano même nga na esa bana nga na esa mwana nga mwasi sutunga bidada. Lelo ko si sa classe na oningo do diplôme aussi si université maman. Ko tchana ba penser na oteka kende na aussi sa classe bo il faut na sala na bureau. Non.
oko sala pelo mususu yango moni mwana nga na ajo azana ngo atangaka asala bilo mibale, deux choses à la fois. Et so ina banda okanga zwa na diplôme te masa kende États-Unis kala parce que ba sélectionné déjà aux États-Unis kala ba o ba yebi ba vrai vrai nga bazana na privé ba yebi musala salaka. Auto ça l'interview na y a pas tant on a na Dubaï. Auto ça l'interview na aza retenu. Parce que moi nga lo ba anglais lo rabotama na États-Unis. Parce que aza mukie, aza bien formé. Ba réalité na ba retomber belé tout monde na lelo o ya ba ndeko na biso abasina ya mibale les formation ya bas âge. Bazu yango bien ti. Na conscience na yebi ke lelo ta komi licencié ako sala ka na bureau te aza makambebela ko sala en dehors ya bureau okoko m'appelle licencié na pesa bino exemple na commerçante na te kaka na kutani wana histoire vraie ya copine nanga meilleure amie nanga to bandane koke oluka koke osomba babiloko na Dubaï tozoke na ba $500 tomata avion moko na mwasi moko na bombi kombo na yaza ministre ti lelo akenda osala ba achat kosomba ba mituka na ba biloko na ya construction. Alors copine nanga à part ça vanda pe na Dubaï ayebi anglais ayebi ba kota bima to vandaka na ye tozaka na ye avion moko. Alors to kiti na aéroport atuni biso bino boke na hôtel ni biso bite toke na Royal Prince po à l'époque na zola la mingi na Royal Prince na de irakaka ye ake na Marina mkonti wana ake na Marina. Alobi bon d'accord to pesa na ba contact so ito komi na hôtel to che ba wifi to solo la comme ça on va se voir. To kutani na ye pe na ba moyi wana to lié quelque chose abi ngamba liboso na ya Dubaï bino boyaka déjà biso biwi biso to yaka bi na olinga na travailler na bino bo edenga na ozwa batu awa te loka to uti na bino mboka moko naza plus na confiance na bino ke ba congolais ba vanda na Dubaï. To tambusa mwasi wana to kotisa ba place o ya ndima kiteka ko somba ba biloko asomba na pra bien na suka nango akabela biso mbongo ande oyo akabela biso mbongo loka banda ko s'intéresser mingi na copine nanga wana apesa musala copine nanga wana zalaka na licencié mais licencié musala mona na raté abwaki ngunda na commerce sikoyo ki licencié na landi na commerce donc c'est-à-dire oko sala commerce et la kisite ko banaliser ba diplôme na yo. Oko sala commerce et la kisite ke ba diplôme na yo et sili valeur. Non, maman, eza na valeur. Plein so musale ko kutela yo yeba te hein. Batuna ka question moko. Apparemment tu es très intelligente. Au salani. Non maman, je suis licenciée na boy na ah bon? Pourquoi ça la commerce? Non, na ça la commerce parce que na beta ba porte ba place ebele musala bazoanga te na kokoka nga maboko te na zana mobali na zana bana tomie na luka na business. Maman wana pesa musala a recommanda e akoma pena mukande ke na compagnie moko songolo pakala bazwa na musala za au cadre lelo na Congo. Atiki business te au cadre mais avec business. A voyageaka. Asala na DGRK. Na minute oto so na bino na Dubaï abenga nga sara la kisanga place osomba ba montre na ebisi montre bima Dubaï ale kende Abu Dhabi kuna na deire loko ezala raté franchement na kama bato bakendaka OK Dubaï par sentiment Dubaï vie za cher hein et puis deire na mona commerce na deire raté ba mama nanga na ko orienter bino o bo s'inscrire na formation. Lelo aza au cadre za DGRK. Na minute oto so la za Dubaï. Je crois ya semaine prochaine senga moi vacances à muke pour na musala. Ma passa na pesi ombote place oza. Mama passa utobota bana mapassa. Azu yango na nzela ya commerce kana la bénédiction na ekutani na epeka wana balobi te ekotanga classe eza mabe classe eza bien ba diplôme eza bien
Mais qu'on vende ka te que local naza licencié faut na vendre na bureau. Non, tu peux faire quelque chose ma belle. À part wana tu peux encore faire quelque chose. Batu ba hôtel mais la biso ba influenceur bozo sala nini pour na communauté yango nazo belela. Porte-à-porte ya na venir te. Kindumbe ya na venir te. Avenir yango na opeso. O na oloba yango nde vie na o. Oko ici ba diplôme na ote. O banaliser ba mérite na ote. Mais ça là non pelo o msusu. Pour aider au s'en sortir place aux arts. Mais kako changer façon de faire les choses. Tika non yako ba po nga mona batu so beta to ngai ngala licencié oza licencié to boité mais tu as quoi na ba diplôme na osali nango déjà nini osali déjà na compagnie nini bima na ba distraction pa mpamba wana lukala mbongo epesa mutu respect na valeur. Si tu as ça on va te respecter soza na oyo pa respecter yo. Ça là quelque chose pour évendre ça stabiliser vie nao. Côté la diplôme kate. Na pesi bino témoignage à camarade nanga aza au cadre na DGRKA. Na ministre aza na Dubai benga nga lobby na diriger ya kesomba ba montre place nga na bimisaka. Et puis business eza faut ba orienter yo. Okuta na muta bien fungolelo motema la kiso ba tio place asomba biloko. Eloko wana ba congolais pe tozara na ngote ya rebrancher mutu. Ke andengo ke Dubai kota a to laksa batute. Orientation ya wana ba technique de commerce. Botika kwa envier. Soyi bozong c'est la biso. Ba influenceuse bozong c'est la biso charge ngasko na yebisa bino vie eza foluka vie eza ozo mona te biloko bato ba ya lakisa bino na réseaux sociaux muso eza ba vraie vie na bango te baso ya juste ko impressionner bino pour vendre sa combo na na média vie a solo eza business kolukala camarade nanga Pamela mabaya na pesi mbote. Camarade nanga Pamela teka makasi. Soboke même na Facebook na ebo mona soko okata ba ballon na e. Ache live bajina goteka. To banda kop na e kala. Ngana Pamela tukenda oluka musala na Radisson na Brazzaville. Na Kishasa awe simbi te tuke luka musala na Brazzaville na Radisson. Toko mata kopangusa ba chambre, to sukola rata. Donc parce que tozaki na ba objectif to réussir na vie. Botika kolinga facilité. Botika kolinga biloko fele. Luka na mutoki. Non, pourquoi Bible koma kutu luka na mutoki na yondo kozwa? Il faut chercher l'argent. Facilité wana ya porte-à-porte pezo pona ba critère a batu. Ezo pona ba influenceur a minene. Il faut zala na kombo. Il faut zala na ba milliards d'abonnés. Déjà na Congo na Kishasa a to an influenceuse te. Poto ana mutu te oso ache live na e awa 30 000 personnes batala kae bazate bande na Côte d'Ivoire. To ana ba influenceuse te awo bana bango te. Que soit des marionnettes nga banana sukai na 319. Sko to ana mutu te o akofungola live na ya influenceuse asali 30 000 personnes en ligne awa azate. Bozolula pourquoi? Jeunesse congolaise boluka nini? Est-ce que vie ezaka na Dubai? Est-ce que pour ça commerce faut que ka Dubai? Est-ce que pour bonga il faut ka Dubai? Eh ya tobi mana ba fertilité s'il vous plaît. Merci na ba maman auto débuter na bango classe formation le 25 awa. Na porter garant yo fungo la bino porte pour lele et à orienter bino na business. Na sali par nanga, étant que youtubeuse, étant qu'influenceur, étant que blogueuse.
bobima na ba futilité boti ko lula ba vie ya bato na réseaux sociaux boyebi te nga pona koma boye na canalisaki yango na business elo mosusu te YouTube te po YouTube ekofutela nga ndako na nga te YouTube efutela nga business class te so nazeli mbongo ya YouTube nafutela ngo business class bongo ndako e bongo bureau na nga awa bongo bato na travaillera na bango bongo kolia c'est-à-dire nana makam na nga na sara CC na sara bakop na nga nga bakobenga nga lelo sara mutu moko osimbisa Range Rover aodefa $3000 ok nakei tosali ba papier un mois ozongisela nga 4500 so boki so lexi un mois toteki Range Rover so komisi 2 mois mbongo nange elongwe 4500 tobakisi sous famille plus 1500 je gagne ma vie dans des business donc buno batu botala nga soro zwa nga lo exemple soro zwa nga le rôle influenceur to influenceuse na yo yeba yango je gagne ma vie na business et na tindio sala business na tindio lukambongo na business so kwa mvianga yeba yango je gagne ma vie dans le business et na comble business nanga na saratola o nazalelo sur la toile et là au moins batu ba oteka ngo 1000 francs kuna mais quand il s'agit que saratola muto oteka ngo ata na chango $100 batu nanga basombara po saratola muto oteka ngo kombo nanga wana et danga business nanga ezalaka na valeur ezala remarquable facilement ata so na oteka mituka nanga so mtoka mituka nani ya saratola wana wa journaliste ya ye asomba ngo kana prix wana na che par complexe. Bonne journée à tout le monde. Na sali par nanga na interpeller conscience na bino. Loka biso toza ba voix oyo tolobara pona mokili mobimbe yoka na beleli mokili mobimba na Facebook na YouTube. Botika ko envier. So lingo koma lokwa nga yaka na business. Yaka na business. So lingo sala conteneur lokwa nga yaka na business. Na conseil musu na ko pesote. Ezaka business na nzambi. Et c'est tout. C'est grave na yango. Si tu es d'accord avec moi, yaka na formation. Et au monde en TikTok eza magie eza kisité. Beaucoup les ka ko témoigner na ba réseaux sociaux que Sarah avait raison. Ah Sarah orienté biso. Voilà. Muta ko sauter. Que soro yé na YouTube au sali clash of ato fingi président de la République. Et pe sombongote. OK? Et ça la ka oye banana monde entier bat ba yebi afingara na nyoyo et si dans mais oh makuta et peut sauter so lingo réussir na vie il copie nga na côté positivité na nga yango na opesa na canalisera ba énergie na nga na maramba bien et ça business. Donc voilà, merci beaucoup. Misala est là, mon abino. Rappelez bandi semaine nanga en paix. Que le bon Dieu vous bénisse. Bah oh, bah on a pour sa formation inbox. Vous avez un numéro là déjà. Ils ont na page. Pour s'inscrire pour formation et banda les 25 euros. Et na fier na ba maman wana to banda na bango formation. Ba le kana ba live nanga ba ya o témoigner. Et non tchab énergie nanga nyonso pour nous soutenir bango avec tout cœur. Parce que ba maman na babité photo téléma toluka. Il est temps. Oser la lobité. Lobi na yo bongisa onde siko. Po lobi na oseka. Soki ba maman Maria Mbondo mobali naza millionnaire.
Mais Mariam asaka business. Combien d'alimentation eza awa ya maman Mariam? Ba alimentation, sans compter ba station à carburant. Aza les États-Unis akanga ba conteneur butu. Na téléphone na ye, aopesa ba ordre. Bosomba boye ba okanga ba conteneur. Vi nanga nazwa force lisusu. Comment na ke un millionnaire a continué business. Millionnaire le roi papa Roy a continué business na Congo. Aza na combien de maisons? Na ena mwasi na ye. Et puis bateka elo remonté. Baza parmi ba première personne ba kotisa catch IST na Congo awa. Tam suboye ba tezala papa Roy na maman Mariam. Papa singa force ya continuer ko luka. Donc on a comprendre que qui millionnaire na bango ba mbongo wana ezaka te po aza au cadre na gouvernement mais ça que a se lancer na business. Ngape na copier ya malamu ba kopiaka. Bota la place na uti, bota la ndaku na uti, bota la ba vidéo na nga kala, bota la na lelo na nga. C'est-à-dire business iso futa. Ntako sote kisite nini te business na Jésus-Christ de Nazareth liboso oko avancer. Bonne journée na bino nyonso tokutani prochainement sur na yasu na live. Mais to banda formation le 25 août. Merci na ba maman nyonso. Bye.